sita munene, sita Gaïa, bana Paris, bana Londres, bana Afrique, bana partout. Bolanda CL News TV, sita ma copine Christelle, sita munene quoi. Bon dimanche à vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. Merci de nous faire confiance sur le décodeur Star Time dans le canal 104. Un grand plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui dans le cadre de votre magazine socio-culturel, c'est dire Sensation 7, là où nous donnons l'opportunité à tous les artistes de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, on a un grand plaisir de recevoir pour vous Hans Luzolo, artiste et comédien. Il vit maintenant à Paris. Il est avec nous, Hans, à Bruxelles. Hans, bonjour et bon dimanche. Ouais, bonjour mon frère. Moi, c'est la noblesse. Donc, et puis bonjour aux téléspectateurs de Hollande. Obiki Hans, tout ça, un plaisir aux Anao d'abord Lelo, d'abord bonne santé Nayo, et puis boni à Moussa Nazo qui est bien. Oui, santé, ça très bien, sauf que nous un peu grippé. Mais sinon, ça va, tout marche bien, donc nous avons la grâce. Quoi. Alors, nous avons la grâce, Hans Luzolo, les gens la demande public au Balingagayo, de partout à travers le monde, d'abord, maintenant, ça fait combien de temps que vous vendez à Bruxelles? Oui, ça fait presque 5 ans, dans la Belgique, depuis Nakenda, Tilelo Nazalara. Bah, j'aurais été rapide, hein? Oui, donc, nous avons Tambola le 27 juin, au mois en ma première fille. Ça coûte 5 ans en France, donc jour pour jour on comprend que le lobby là mais que les autres vraiment donc mais que les autres kende rapide donc voilà quoi. Alors depuis que kenda ça fait maintenant 5 ans au tikala soko zonga na mboka te ko zonga na mboka ndenge zongi voilà ndé na zongi. Alors ozongi na mboka alors musala na yo na niveau ya Bruxelles sikoza eza ko évoluer ndenge nini? Bon, Moussala, à niveau à Bruxelles, Bisson se doit sans ignorer, tout est un phénomène maramundé coma, phénomène combattant, piraterie, vraiment, et bon, maman Moussala Mouké. Donc, kuna tout ça, là, on est tout bando, ça, là, on va vanter. Sauf que, nga le wan zamba pesanga moi grâce na don ya au développer moi ba kiwan mencho na katinanga ya ngonde muti permetanga peut-être na vivre na ba week-end, ba soirée, ba nini donc ba tenir sur na Bruxelles ba ebi ba retrouver un par-ci par-là. Wana moi soirée bona moi nini na kota na kinda kusala ba animation nanga donc mais sur le plan théâtre nini zalé ko c'est toujours ça ba tournage mais ils a vraiment les sociétés. Ils a vraiment les sociétés en ça. Il faut dire que ça qu'il a loué le beau temps na Kinshasa na Congo avant aucun des poteaux. D'abord yo bandaki na groupe nini? Groupe Sinak ya président Caleb bienvenue tout kibana. Na banda kuna pina zara kuna. Au banda kuna zara kuna. Ah mais tout le monde a retenu. Parce que le groupe évoluera à Kinshasa, siège à groupe est à Bruxelles. Mais président, Sogaye avant à Paris, net na mitu à Paris, na PC Bambote Belé na maman Abisso Ngimbina, papa Rififi, ba Gypsy, petit nanga Orlando Ngimbi Nadine, ba otalanga na mitu na Paris, bamba ça na Besançon. Place président Zalara na Paris, na Bruxelles. De temps en temps, ils allaient même sous à Bingi au Katisi Boké tourner mais Paris-Bruxelles, c'est presque 3 heures, mais on a un engagement, mais sous le président Kobinga n'a eu contre Tanet, il fallait tout banda film auto banda, fallait tout banda normalement na Paris. Après tout ça, on a aéroport en Gilles, tout continue en quoi. Mais ça li que tant on a nazo bon amapona ya et puis na kindara puis moi sous ça ba formation ba classe et permettait ngate vraiment na donc nazo ko tout ba pesinga congé à 3 mois. Par rapport à crèche à moi non nazo crèche parce que na école kuna pour ba commission faut ba yeba parce que kuna ba kata classe OK donc so babi au côté au bandati au suki ça ce que nga ba mona ki le quoi début na début on a qui ko s'inscrire na zaina mona ya muke normalement on devait ko commission na crèche quoi crèche no monanité école étiquette nga 3 mois nga ce que na mona kango kembo bato ba pesinga 3 mois na profiter na yebela na nga ya moni na profiter na ki donc pour dire que Nazoumon en a trop dans Sénat parce que Bruxelles, Paris, c'est pas facile. Déplacement, hôtel, Bruxelles, Paris, c'est pas facile. Mais en lelo aux jeunes, tu peux belé balingi aux jeunes, et belé barolanda biso. D'abord, il y a théâtre. Et ça, makila, to côté là on peut ba classe, ne tout le monde balinga mususu na ba ina, et puis après, et minengo bima là. Le théâtre, vraiment, ça on dit ba iné. Na botama na on na makila.
lobi kutu zaki dimanche na ngenda osambela na église ou ici quand ngana banana source parce que source babosa na ngoto wana wapi ezana Maranatha Jésus revient na Lemba terminus export noir et comme porte blanche et pas ya révérend pasteur Raoul Abraham Matadi ya maman Mimi Matadi papa ya ba Eli Jemima Michael lobi nazale wana ezaki vraiment esengo makasi parce que kuna j'ai commencé tout petit na banana ekodim JTC tina komi wana donc ils bazaki très content au monde na kuna de na église ba yeba nga tongo na okula na ko jouer té mais le fait que déjà tous kotaka na scène déjà bo batu babandi kosika lobi pezaki idem donc pasteur abinga na zena suka na obinga mwana akoli awa en store na zoya déjà batu balena osika donc tanga pesinga ka micro boy batu babukani ezaki vraiment esengo en plus il y a malamu ezaki sur lobi na passer journée na ba amina nga otokoli na ba on église veut dire Joël Kamanga Alain Scram biso to benga Mobutu et puis tozaki na Joël Kamanga tozana ba papa Anthony ba franga batu bele tokutana na bango lobi ba jokas nde ba monana ete na ba ami mususu Bernie ndanga za na musika mais c'était un grand plaisir pour nanga donc souk na yo bossa na ngo jamais mercredi déjà na ozala pe na Kilija place na Koli lisusu parce que bon on peut pas mandor zelanga yo mo biga papa ndezala il faut pas nous partager ou kia ozongi parce que c'est pas facile et ça déjà signe moko bien signé reconnaissance parce qu'il y a des gens d'autres personnes comme Maraba ingrat ceux qui a comme la moi niveau et puis a combien ingrat vis-à-vis peut-être bateau bien très bien là c'est une bonne chose mais d'abord entrer na Sinar et ça m'a ni Caleb muta découvrir yo tu mo yaki au sali test et puis moni que muto dans la talent à suivre voilà yanga vraiment zala et on a banga vie na ngeza grâce sur grâce nzamba saelanga makambo mo ya minene trop na vie en fait nga tukoyi bana nga na président Caleb nga tantine nanga ndeko maman nanga azana cabine téléphonique na Lemba à l'époque ton ba cabine ezo sala vraiment elle appuyer les bons temps et bandisi ka mbongo fumezo mona bo sala ba recette toi linga sala cabine voilà ezaki vraiment maison à l'époque nga siko na mando travailler wana ya nani na tante nanga so Caleb ando fana na avenue wana na Vimba à chaque fois tanga ko sala ba appel ko soma ba carte là na lemo na muke amuna nga ibsanga na muna repa na yo uzana don ya comédie nga na bise bon en fait na tanga la mana ndo tala ba tête na bango te na binga biloko wana vraiment na ndo sala on kala na église mais lelo wana y déjà sur les canaux TV na théâtre na bango déjà ba le kapis nga biso to na groupe na biso le ka jeudi bo na bo talango na koma po talango po viena nga na bise prise nga biloko wana ngelo ngai tant on a sokola bana ba massa nanga tout ya Lemba ba ebi ba japonais chopo ba massa nanga ba Gelor Lutumba ba Succès Mikili ba JR Ngengi ba Cédric Lutumba pour ne citer que c'est là tous alara ba japonais chopo tout bande ko linga bilamba trop le fait que monika na linga bilamba bi bon na osala pièce mora théâtre il faut que tu aies osala makambo linga mingi toujours on a José de Londres à l'époque en 2002 donc on a côté on a sali on a moni vraiment que na joué vraiment succès et na sentir que yemo amoni petit moni ko za ba talent à partir ya wana na yo sala script singa sala lettre ou adhérer le ko mutu nyos na sali lettre na nga ba recevoir ango ndi na kota kimbala moko do départ na ngizale wana départ no ezaki wana ti le ndingoza après osukiga wana te okoti na banzonzinga parce que yo logo il faut dire que logo mais vanisa masolo pe na banzonzinga siko kozwa siko gu wana osala pe banzonzinga kozwa ngondene nzonzinga sikoyo na profiter pe na pesa berger parcours abani bambote belé parce que nzonzinga nga liboso yimutamema ngai to ando sa pe kama ngamba bilamba parce que c'est ma spécialité nanga ameminga bi ans to na pièce moto sa mamba bilamba na lingi yoko à l'époque ngana za parmi ba jeune ba banda pe nzonzinga kala ameminga na sali yango après sili na kinda esusute nde eloko siko ebimisa ngeze loko yo ngamoko na komi na ba master melinzaka nanga to mona mama mo autaki miki donc conception na yo conception nanga ngamo na simbi perche ngamo na osala na sali mise en scène ngamo na sali script maramunyoso mama nga uti miki labna na posa bosela nga ba gag moka miki na kina na poto mama Lili mboyo nga na bité nga na kila la lobby na oya na histoire to sala na yo sala histoire mo kipe ayo batu bana poto ba bebi makala ezasiko eloko to bimaka à l'époque na ba la duchesse to bimaka ba onzela moko ba bubu manuka ba sam ba pati siko oyibana de na ba duchesse avant na to encore aujourd'hui idée on a sa pièce on a contacté bon pour jouer no duchesse azaki master nanga to ando tambola ne déjà ya za na groupe ya président Kas nga na groupe ya président Caleb c'est un ami to ando partager de ba tembele donc siko maman nga bengi tozaki wana na ba master ba beti ikwa Caroline salon Caroline a pespe mbali jino mbote be na salon
tu bato wana nyoso to sangsi ba mama Teresia ba mimi kabong to sala skopie swana ebimi na poto ND c'est là au place makambo mboke beba parce que à l'époque wana no baba pululu ba na succès makasi na na bouy et vient nga mwanda uta Bruxelles sanga as ba théâtre ozo sala na kin c'est bien mais faut sala nde banzonzing po kuna ndo ozo succès après sanga ba exemple na bango donc to sala loko wana izaki départ mbala mo ba tout ce qu'on a poto ba yo découvrir o izaki katinanga c'est par là des producteurs nyon ce commerce bazoya nazaki des fois na journée boulem suna na 3 tournages nazo ba comment na aussi partager te na sala ndeni parce que à partir pièce o ngamona comment les tombola ki susu kombo malé mende mokili lelo et ko accepter ba tu misusu kutu ba yebi même pas que na uta na groupe Sinark ba ngo ba yebi ka ke mutu mo abanzonzing ndé ba yo comprendre que source na ngeza Sinark non source na ngeza Sinark mais est-ce que lelo ninge banzonzing ngozo qui n'est pas musu balobi que non nzonzing payé c'est vrai et puis c'est un plus mais bomi pe masolo yo partagera même avec bato baloba bongo ouais nzonzing na ngoyebi solo mo ndeko so biso toza lelo tozali tozi pe ba occasion ko kende ko vanda pe na mikili eza pona nzonzing wana parce que na ba groupe na biso respective ezala ki boroya ba futa yo neti biso na Sinark to allait bien payer mais mbongo to zo na nzonzing ele kaka parce que na nzonzing bozo gagner double ozo gagner mbongo caché na ba futa yo parce que na nzonzing ba futa mutu na mutu caché na par rapport à succès ozana parce que CD na poto ba ko sumbango ba otuna théâtre wana ansaza théâtre wana vidéo aza mama kalunga aza Irsil Pechanga aza Silaza ba otuna ozomona donc à partir de bato azotuna yo producteur pas yo sur la no yo pozo chaper ba prix na yo na nzonzing to ando gagner même triple par rapport à ba groupe na biso ozomona mais yango PPC biso etombola biso parce que na nzonzing ndeya un bon nzonzinger to yebani to remettre na facilita mo lamba facilita mo loko zo futa moi muta poto bengi atindi pe moi code atindi pe moi système de jeu yana bato musuku to bando bwaka bango te le fait ko kota ika na mutema abinga ans banda lelo ngamna ndo futelo ndako yo sale loko to vanda chaque fin du moment na de loko eleki ozomona donc nzonzing eze loko yaki vraiment et porta biso tonis yango etombola ki musana biso mais lelo sikoyo mais lelo sikoyo ekufi lelo nzonzing ekufi lelo sikoyo ekufi na nini ba producteur ba ya esu te envers bino to ezaki bunde bo jouer bien te moi na minute onde na za ba uti apprendre ngaka major zolozolo aza anakini mais major so aza ba tournage ça parce que premier ekufi nini na uto lo bango tout à l'heure phénomène combattant tango yaki déjà ba artiste mususu bazaki déjà na liste bazé ba personne en grata donc des ana akokota na scène mora théâtre télé kanamiki que ça soit combo na ye soko tcheye oui je te dis mais mutaza na kin so asali théâtre ko malapoto ata ba kanelier ba osali lo non soka koti asali pièce wana ba ya ba boycotter ba CD wana c'est vrai ba ya vraiment na ba maison ba CD wana nyos parce que bu po ani bu tchelongi na ye sous prétexte OK na kolo bateke sala boazong sebo donc à partir makambo wana DJ comme en plus na piraterie donc piraterie koti makambo wana koti et bomede ya makambo bebela pour makambo no sali down makambo tango ekiti et sili boulot vraiment ngasko na ko constater à partir de 2011 na mo de à lire makambo ko mo kendela to ko mo kena kiba to vana na ba massa mususu ba massa na Mike la Duchesse a koma déjà semaine oyo ba Igor 2 minutes ba président Douche ba président Zigura to vani ma to solo là à l'époque no ba susu na kutana na massa na ngai wana auto longwa sike pas fali poupa au Sarkanza lieli na pese ba mbote belé na mikili place azola na ngai ya mo ayebi côté wana na kauchu yeli yo ebi là si bon que musale ko mokufa to luka ba chemin mususu parce que surtout continuer bo mobulu ozomona après nde sala ke to akubunga na biso pour tout monde aider musale ke nena okufa lelo siko nde lo ba ke ba kuzo kende ko kumda théâtre pourquoi théâtre comme na YouTube na YouTube wana avec maman na takaza na pesi bambote belé maman na takaza parce que toi qui parmi ton SPLC bandi et mutali boso ya opesa be élément hein ben mission qu'on a na SPLC maman na takaza bambote belé voilà c'est bien bon mais il faut air moza kuna ngana za ba blog wana ti ngana za ba blog oh oui bon donc you za contre ndenge YouTube comment lelo na baba ni comment le na YouTube na za contre te mais ngana za la na idéologie les peuples d'abord tout ça dire nini nani na sens que tout ça là makamuteka pour biso tout se retrouver mais pour batunde ba se retrouver on a subi biso ton doit tourner producteur sur aye apesi président si posa président Caleb 5000 euros président Rosalem sous na compte na selon contrat de to signer à longolem sous 2000 3000 wana
tout le monde au foot à marathon doit se retrouver. Mais les lots ils a bon goût. Les lots ils allaient bateau ba ça na YouTube ba obenga ole mso pe $500. 500 wana yebisanga équipe technique tournage chaque jour bateau ba lia ba mela faut ba foot ba transport au foot acteur combien. Mais bah nombre de vues en écoute ça rappelle bon. Il y a déjà 500 ils a déjà salaire na enyo so yango. Oh. Moi je t'informe maram na oloba sur na kosi baza baebi. Non mais tout ça là tout parce qu'il faut bah artiste ne soit vivre en ligne d'abord tout ça qui dernièrement na la duchesse tout ça qui na kin et puis tout ça qui na prison Duce Kapanga. Je pense que makambo pour bon baza pe mingi na nini kuna. Bango bana makambo wana siko ngala petit exemple bon typique. Duce neti azana chaîne na yemoko. Ako tableau na yemoko ebi ninga sa mam na. Mais ngala olo makambo is vrai parce que ngala na zaki na ba producteur ou ba masa na platini banjuzi na rigen ba bando tindela ngaso batindela ngambo mukiza ki au moins 3500 €. Avec 3500 ngala sala ba film à 4 épisodes. Mais bango kuna ba exiger ba on l'aime sous ba 10 ba 8 ba 9 ba 15 ba zo mbongo belé. Pour la rentabilité. Mais ce que au bango ba gagner peut-être des amuki. Ozo mona. Lelo siko ozo imaginer que théâtre ndeto uti comme lelo que ngana zo sa film nanga na bengi yo na bila noblesse yo sa film nanga na ndinga likelemba. Osali ya film nanga ofele yo pe jour o sa film benga na yo fele. Mais les autres ba pesi bango ba 19 ba futara ba transport. Siko yebisanga théâtre mati to théâtre kiti na ndenge to utelaki 10 wana ya transport wana za salaire za maramunyoso yo yaka bwaka ka batu na yo sala visibilité na biso soko landi ba théâtre eza boza nyoso te na biso OK exception zanga te na tous les cas mais soko landi ba théâtre na concurrence mabanga ngaso na bandi bwe Willy Musheni européen bu mapela théâtre na biso yango wana oyo abwaki Willy Musheni te dendai o kuna zui na tableau moko mona 30 mabanga siko fu mona film ba film mona 50 acteurs na kata film moko 60 acteurs et puis ça peut confusion mi sous passer pas population mi sous passer yango siko batu misusu balinga tolo ba marambo oti mais moi je fais partie na ba artiste o tozala to liambo na marambo so ici au marambo simba te photo loba moi je m'en fous. Moi, je ne fais pas mon boulot par rapport à visibilité. Je n'ai pas besoin de ça. Na sali, na bundi, na befort, na grâce à Nzambe, je me suis fait un nom. Donc, les lots na rolingate muta utilisé ngaka pona ya koleka batu ba monanga. La noblesse ngata on a kende pour tout na ebera ke awa. C'est fini, tu vois, ou melina potelo. Maintenant on a yo zonga na yo mona ma réalité mususu. Moni kombo na yo soko sala de ya kombo na yo, c'est fini. Le bagaso tchezo lo likolo, on a ma mususu. Mais non, ezali. Tolia comme on a vu sur la façon mais ngala loba qui en clair ba ça va tournage d'abord moi j'accepte c'est ça banga lingang mais moi si tu as besoin de ma participation na ba tournage bocha na YouTube c'est moyennant quelque chose donc je dois faut futanga non coup de chapeau na yo parce que tout tenir koloba yango hein papa ba te belé ba mi ebité. Oh non, même les journalistes belé hein, ba confrère mususu ba sala rapé émission na ba internet en oh te yubara batu to futo pesa moloro mo après il faut mier banane aux ali parce que kokinika na changa boité faire un nom et puis c'est pas donné à tout le monde hein. Il y a zolia na kombo na yo mais yo peut-être ningona c'est pas du tout oh ça makambo il y a bon ezanine mais pourquoi pas besoin temps Hans Lozolo, le Loza figure emblématique, il y a mon théâtre dans Boka Nabiso. Aux oies de bande qu'on a beau vendre pour vendre un peu ma solo. Voilà, yango moni naba massa ba Christian Shoga ba Kanto ba Brifi la merveille ba papa Henri ba vu de loin toujours Luka tout ça moi réunion mo bo to kutana tout mon na poto solo ba maramwana parce que moni aliro marambezo kendela eza bien tendeko to baki bon to vanda to solo là to meka un peu ko tala niveau ni toro kende ya mangambo parce que malgré que za la ke boulot zo kufa mais tu as un espoir que nzamba ro sunga jour ezonga mais pour ça facilité ngana bi ba masebele awa ke bana ba famille et ana ba masa bana ba bana awa ibele mais bisanga sikotan musale kufi ba vivre ndeni na minito bazo vivre ndenge nini c'est pas facile mais est-ce que vous appelez na Sokoda vous rappelez na kati to ngabilo ko ana kutiko chanu ngati ngala za affilié na Sabam. Pourquoi pas Sokoda et pourtant bâti administration à Sika? Non, ngala ebisio déjà. Moi j'habite pas ici. OK. Ouais, naza résident à Bruxelles, ngala affilié na Sabam. Na artiste et comédien, tous ngana José de Londres, tous affilié na Sabam. Ba droit na ngai dans société des droits d'auteur où ils ala kuna na Bruxelles. Moi je suis affilié là-bas.
sur aucun internet au monde un jour na sa affiliation na donc aux récupérer ba droit na yo normalement nga la affilié na Sabam donc voilà je pas besoin ya maramusus parce que na zala alors to que ne pena na makamba ba kishi Hans Luzolo babi lelo ba théâtre gwa comme ya rosarana te tout monde on a ba TV ko la mkana tongo oh intel ko le vimbier mutu boya boya kela ki c'est dû à quoi boza ba jeune mais pourquoi ko tia kishi liboso na place peut-être ya rosara musala moni maramwana des fois ça fait trop mal hein. Bovan na lem sur na télé botan na internet ba lo ba biloko ndengwana moni biso to bosana ke en dehors on a végétariat tout tapé na ba famille na biso respectif toi non na ba ndokia famille ou non to si ça bitumba na bango oh za combat mort éternel parce que la baloba ke la vie c'est un combat toi na ba combat et belé na ba famille ou non bitumbe si la télé donc il faut to bundana no to éviter après tout comme on t'a la bateau libanda ce que ça n'a pas de souci azana pas problème na yemoko lem sous personnel mais ce que problème lem sous kabata théâtre ndeko na kosoteko muta théâtre où ya bonga ce qui na ba niveau mo azati oui mais patron artiste comédien zali hein ça oui, va bien oui fiston ça y na profiter pe na PC bambo te na PC merci mon pote mon président netiye azo postuler na élection il y a association ba comédien nyoso biso to lobi ba jeune pour na évolution to boyi maramba alcaïque to ko voter aza patron na ndenge na ye mais fiston ça aza patron mais akokoka ko lem susu ko comment dirais-je ko bokola batu nyoso te o baza na théâtre ozo mona yo no lo ba muto aza na mbongo au delà neti ba Bill Gates aza te na théâtre na biso ba bilo muso yo kaka je sais pas s'il y a des histoires vraies mais ngala ndima biloko wana te parce que neti nga na lo bango clairement na télé yo kinde selanga kisi ezwanga te parce que biso bato baloba alongoli bilamba kitina sali sonini yeso ga réussir yeso ga salibo et simba mais nzamba confondable banga laksa bango maloba na bino za nzambe te to kende ga liboso toujours avancer na peu de temps nzamba osela biso makamboyo lem so sela bato msuna 30 ans ozomona donc moi je crois pas trop na bakisi parce que moi je suis d'abord croyant na mona nzambe na kindaka ko sambila ngai baloba en bible lobi la malédiction sans cause et ni les sans effet yo so eza na effet te ba ozwangata mais so yo moko bilem so sana ba bana ba komba na bango surtout makamani za trop côté bana basi bazana ba komba na bango ya makamu na bango ibele bazana ba faire na bango ba comme ça kaka nga ba salenga boy nga ba boakela nga boy non ngala moi j'accepte pas ces histoires là je pense que Fiston Mouni peut partager même avec eux pourquoi pas pena Robert Kalemba merci beaucoup na bana tout ya poto beaucoup comme la biso hein donc Gisèle la bruxelloise et puis maman nana makoto na Londres Joe Lemba na Londres on appelle la grande famille Osaka na Londres on a bossé binoté parce que vous avez Clara Mokolo pe na Belgique voilà il y a pas de souci mais le lot Hans Luzolo ndi no ba ko za figure emblématique mais modèle na yo tango ça le théâtre vendre bolobi en tout cas nga modèle nga is intel en fait nga sur l'andi idéologie na nango nga na sangsaka ba mayela batu belé kozana modèle moko boyeke nga na landaka ye ezala moi pas na lubango mais nga na sepela na ba jouer batu belé ba ukutali ndi ba koko ba jouaka ba vi na biso eyo ma vi gayu na pesho mbote vie fo na mona epe batu belé na sangsa ba mayele na bango mais neti ba tik na nga ba bilo na nga misu ya ba français mikie na banda otala vi na nga nzoka na mona beta moi bilo les mamans de la yake na no ndenge mususu mais nga sikoyo na yibika mayele mukie na ke nango jita titoye ozomona na zui yango mukie na memi yango na professionnaliser yango susu comme yo lesa ozomona mais naza vraiment na modèle te mais j'aime tout bato nyoso babana musala liboso nanga nga na lobango même ba ami nanga ba junior Lusaoul wana nga na tala bango na TV ba Christian Shoga na tala bango na TV je le respecte ils sont des amis mais ils ont commencé avant moi mon ami Charlie Nongivi de l'Oueb en Pakaloui tout ba on a tala na télé ba Sila Bisalou ba tout ba c'est belé pour ne citer que c'est là na respecter bango trop pour na tala bango mais naza vraiment na modèle tout na rolo ba ke nga yeka rande mutu inspirant nga pesa nga donc créer style na yo moko na créer style nga lelo avant même na kende mikili so tali na ba théâtre tout ba comme na ans na bango ba groupe ba chic choc ba groupe nemo na mutu na ba mo oh tu vois la maman il a dit ça il était ça c'est moi qui ai créé ça tu vois pas fier nango hein je suis fier mais j'aime aussi la reconnaissance moi j'ai été reconnaissant envers tous ces vieux jamais na tkala on manqué respect mais lelo bana wana bazuya na idéologie obiso to sali lelo
ils sont déplorables là souvent dans la télévision moi la mo non na sala ta kombote azo lukanda bima moi là sous na télé azo fingayo aoluba makambo boye important. Mais en soi c'est la somme mo siko parce que a répandre ça na makila mo mo ça plaisir surtout na banda pe à porte ball na biso siko. Ah bino lima babilo retro. Bon et le Rosalie parce que mon ninga nazara déjà kuna ngana kuma plus que ça là ba couper c'est ba conseil parce que mon biso za ba artiste c'est tout vivre dans la société quand ndenge zala na mikili amina biso mo wa mundele ya za rolinga bi ngai fona balara congolaise aluka ba fia ba congolaise yo tomber que fimura outi fraîchement du bled à qui Paris ah masana mundele pas moni première invitation à bengi c'est bon tout coûte en restaurant quand ndenge zala biloko yi bali fartir ya raté et fiona tara mbala liboso na miki ko lia ko senga facture ye biso to yebi na ndenge na biso poto ndenge to fonctionner ndela azui facture atali akoti lobo na poche abimisi partir chewana donc batoni beba ni baso facture ndela bi non tu prends pas ça moi j'ai payé ma partie la moitié fia à fouta oh nous congolaise papa ngala longwe na ndaku na nga musika kuna na zui ba train na yeko lando na restaurant yo futi ndam ngala futa ndam si ata pata yo kutuko yo futa ka parto soko simbi ata mutu ya nini nanga mwena lobate poja na tebe soko simbi ata mutu bakata komolanga bino na poto ndebo sakabona oh ya ebiteke kuna évoluer ka ndengo wana biso sakabo vanda bobo bimina mama chenda mu yo po chenda mu soko mususu eza il faut to aloba loba faut to s'intégrer moi ça ya outi sikakin a télémisiko azo zelabis ah banda zelabis azo monezo ya tamonisco mundele mo atema s'il vous plaît tonton le bis 165 ça se met debout ici alors tu as bis téléma ah ba benga esiko na téléphone allô oyebi ke yo tozoka po azo ba na fête mo azo organiser fête na ndaku tout ça ya mwana sere ne ba pesa organisation mtauti kinisika oyebi ke yo makamuna yo banini akase judiciaire téléphone ekati azu téléphone abengi muninga na yango fête bato bazo pesa baguna banga biloko ngezo compliqué nga mutuma utu benga nga ya mela akase judiciaire pona akase judiciaire ko sala nini yo ka pe mutazwa ki pe suzu bazo ya yumungo soka dia bazo ba casier judiciaire ezaka ba jiti OK bon casier judiciaire ngo za na combien de bouteilles sauf 24 et 12 que tala ngo na Carrefour. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de commentaires à faire. Je pense que moi nous on est détendre bateau belé on doit comprendre en ça na ngo mala makila improvisation et puis ça lit bien ma casse koleka mais en ça et là on est au lingraté na vie depuis que ça musa na yo soit na vie nous vivre na bateau là on est au lingraté. Et là, on a l'ingaraté, premièrement, ça, humiliation. J'aime pas. On a l'ingaraté respect parce que moi, je respecte les gens. La noblesse, on a toujours atteint belé tout seul, on a tout bien en belé. On a l'ingaraté respect, on a l'ingaraté humiliation parce que on a vraiment l'habitude que je sais respecter les gens. On a l'habitude de tout sikana. On a problème dans l'ingaraté bachanga na sikana. Et puis, c'est qu'on a déploré le long de la vie. Et surtout dans internet, comment on internet vraiment c'est déplorable. Là ça me fait trop mal. Des fois tout à l'heure au monde a titre na sur le canal internet ayutara awa ça fait trop mal. Là moi j'ai été victime, il y a beaucoup des acharnements vains je dirais. Surtout même sur vie privée na yo hein. Ba landela ba coma deux fois tout monde. Voilà. Et ça là passe. Des fois tu te reproches de rien. Au monde a créé histoire moroboy avec les gens bazalana ba profil ba Facebook X. Bazo Koma, Bazo Finga, toutes ces histoires-là, tant ils ont ça fait trop mal. Et là, on a préféré que sur yokin de kono na likambu approcher nga, je suis facile ya rozwa na komi kinit. Nga normalement de tout cela, nous fallait que tu na benga o déjà na biso ande kona za, na baki semaine o yonde parce que même président Caleb n'a pas que boutique langa semaine o yona paiement comme ça je vais relancer tout le monde. Nde tout comme lundi. Mais au benginga o zwinga moro. Na soli noto fixer ba programme na biso makamunyoso. Ngala lingara respect pour nga pena c'est la mutu respect so za na problème nga contacter nga so la nga ande kota la boy mais au lieu que ko utiliser ba voix mususu po o imilinga eloko nzamba tomboli na bambule belé est-ce que ko diminuer ngo na tamuke c'est impossible
Et c'est impossible. Moi, je pense que ça, les leçons à tirer pour la Congolais, hein, parce que c'est vrai, on a aussi des familles où on a un titre mort au bâtir le coup ça vieux et belé, ça fait pas du bien. Il faut respecter un être humain, surtout que moto hasard qui est battu belé. Tiens, ici quand et c'est le remords il très bien. Mais bakulu tu n'as aussi pétant depuis que y a beaucoup de bakulu parce que moni koko joko na internet car on a tu bana n'eng ba image n'eng tambola. Mettons qu'artiste est blessé au pays, hein. Très mal. J'avais Nazaki et touché un makas nandaku parce que dans l'autre la image dernier jour avant qu'on aille na mona qui ton président ça ya juillet ba kine na CNPP na là qui vraiment choqué au mona mama ndengwana. Voilà message nanga ya on a na lo bana ba artiste. Musalo to sala biso moto bimbo kana biso ndenge fonctionnera toujours tambola nembo kezo mema biso. Tous ala na moi idéologie tant moi sans ezozala. To e ba ndenge ya épargnaka parce que c'est très important. Et là, ça la passe sur mon abouvaï na poto. Artiste ata zoki awa. Artiste ata batubié awa. Poto, bandeko nanga poto, osunga ngai, bandeko na biso poto. Siko bata poto bakenda kunanga po bafanda basunga ba artiste comédien. Au moment où on peut ba problème na bango moko pe. Papa tozana ba problème na poto biso mo tozana ba nyongo. Tozana ba facture, tozana ba engagement na ba banque. Photo futa. Ngamu nazana na ba nyongo. Na l'été zali. Je l'ai dit aujourd'hui, bon, c'est la cause de peut-être sous Nazate, gouvernement Mboka Nanga on a sali bakoko honoringa autrement. Mais na beli, babandi obenga de part et d'autre, sous na beli awa. Ngana comme résident na Belgique. Ba ozung sanga na Mboka place na za résident parce que kuna na ba soin manga mnyoso na zwaka, ba ozung sanga ba soigninga. Mais comme on a via comme na ba niveau wana c'est ils a passé. Parce que malade on a poto bengango Alzheimer normalement ça se soigne mais bino bobi ka médecine congolaise na ya mundele za moi il careza makasi yango zo mona via ça et lo sous nazo déplorer kokodio ko c'est un grand artiste to yoka pe ba msu ba bela ba maboma x et soukakara na ndengani mais eza niveau mo eza médiatisé bo bisanga lelo so kokodio ka zongeli forme na e a aussi pe la ko mona ba image parce que na internet image etika la libela eza lokwa ba DVD surtout ko tiawa na télé c'est tout mona ke ba nini msu ya kala ku tulem su bo déclassa mais internet YouTube etika la libela nga ça me fait trop mal ko mona bloka ndengwana mais nzamba sunga peut-être d'ici là avant na bouger pour nazana nous donc nous rendre visite. Moi je pense que il faut que pesa moto honneur ou azo mérité que pesa kokodio que c'est vrai à ça la peming dans monde de théâtre il faut qu'on aurait bien attention à sa maladie que tam sa ba image bandeko ba ça makambo na batika et que ça elo moko ya bien. Alors on se zape question na poser qui José de Londres car na kicho yo vanduana bino tout le lobo ke poto. Ba tu peux belé batala rabino le boza ba modèle poto yo kuti lelo. Est-ce que ça poto bandé ko rêver pour José de Londres na kicho yo vanda lobai ki abi ngana conseiller ba jeune bazao ba ko sa liboma ba kende poto te yo suis ko na ba jeune ba Hollanda o nda bande ko ba Hollanda biso belé poto eza facile to poto eza difficile poto eza facile te ba to fuba bango lelo parce que ngana vanda kuna Europe eza difficile mais so na lobi boyi ba to belé baza ba lobananga ah ye déjà kenda avant 10 ans lo bana biso bongo nazo le bango parce que tout le bango que mikiliza lo aliwa il faut kende kuna pour comprendre ma amni le ka kuna on est lelo sur vandi ça awa sala maramno pe awa sur vandi ça toujours le kamo qui vend sanda hier ko sala ngamo on a ça avant na kende nazaki autonome batu ba ebi j'avais des gens qui dépendaient de moi ko longwa poto ko kende moi je dépendais des gens na koma qui dépendant à l'indépendance na ke kuna ke koma dépendant na dépendre na frère nanga facha provision il faut ça là est-ce qu'on a là na place na outil donc ouais ko bandeli vie à zéro bandeli vie à zéro alors pose ba échelle il y en a bato monsieur singa ba 20 ans ba 15 ans ba 10 ans aux hommes équilibré mon kanda pe bingaye voilà il y a elo mususu yango wana là où les bas blesse côté wana vandisa moi sinetinga lelo na profiter na pesa madame nanga mama Sarah Moulobi bambote belé skazali papa na il a payé Bambote Belé puis et sa maman Berthe n'a payé Bambote Belé pas dit donner donc voilà et ça qui facilite ndeko ozo mona ce que biloko na nyoso fo botal ba point wana et ko zo pe 15 ans mais na 15 ans pe la mususu wana sur chep esprit ah vie pe ko se sourire na pexi muta kendete na pexi mutu te OK kuna eza non réalité mususu kendo vivra mais lelo ba tu fo ba ke poto za facilité biso to bando vanda bo muta koti na agence na profiter na ça trésor loi la wana pour vendre d'abord atteindre le mois 2000 €.
kende siko na mikilo mona ba lwala nde bazaka na hiver ba s'entraîner balati ba kola na poto to lata kola mon frère awa jamais mona mutalati kola kola vraiment lati kola lati pozo mbongo atinda alati shuba show samba ni biloko wana tu ya malili po azwa mbongo kende na po mona mutu 5 heures aza libanda malili ya osakana te donc maboko esalate akia luka tindeli moi 100 yango vraiment faut tous reconnaissant verba na poto na onyo so basala basali la biso ya trop pour tous ala auto za lelo isa grâce na bango yango wana faut tout remercier a bango kaka pour tout la facilité pour tout soko salité muta opeso azati biso to mona wa ole kaboye nazolia tozonga bozolia te ozopesa moi ba 1000 moi ba 2000 ba $10 mena mikili muta opeso 5 ata 5 euros atia ata 5 euros azati alors on se qui malé na ko chuter ba projet d'avenir na yozanini pour na avant que tu clôturer voilà ngala na ba projet nanga makamuze belé au sala ndeko bon toujours senga nzambe apesa biso force parce que normalement maramu il fallait tout ça là je pense la prochaine koya nanga boiza association pour soutenir les femmes de veuves des artistes pour nga moko mama nanga pas à vivre donc waniza base nanu ya liboso ou na il faut na sala tout emboîter déjà papa d'ici là batu ba soutenir biso batu ba kota contact na biso ba benga biso pour ça la bien tous appui makasi ba benga bino na numéro nini voilà nga batu bo ba kolinga ba contacter nga lokwa numéro ngo nazo bango ba bien tenantima ba ko benga nga na 085 26 12 140 00243 85 26 12 140 le numéro yango wana batu nyonso ba kolinga ba kota contact nanga et puis na remercier na ndenge les jours recevoir nga ça peut ba dédicace na na batu ba otala bien sûr ba ouais na pesi ba motebele na Deborah Mbaya Boston yo ebide Boston na musika Jessica Mbaya bo no famille Lili Mbaya aussi c'est le basile en direct de Bruxelles Christopher Ngoy mon beau-frère na bosani te Dr Serge Kalengai ya mama Sarah vina nga Chims Kabengele nazawa nazozela rara tete ndai Amida Ziada oh Ziada lo merci pour tout maman Fatou Miracle na musika Willy Moucheni code mondial Gelor Aleka Mukonza centre-ville bana tout ya terrain na pe ba mbote belé sans oublier Amina Tachia la belle de belle la tia Missine ndenge trésor Congo alobara petit frère propre Mbimba zawana Mbutsa mabina kitambo petit nanga Dida petit nanga Matembele bango tout petit nanga lourd masa nanga sa sugar tozo kutana kalate biro mobimbeza na pointe Patrick Bizima Clarisse Mokobe Juno Fantasme Ilunga de gloire Ntsai Crédit Lyonnais Guy et Patrick Makoda qui tous ensemble donc Batunyo Soana maître arabe Lampa na Boussagno te maître arabe Abraham Sananga et puis Fiston Manissa grand garçon il reste grand garçon merci beaucoup Hans Luzolo peut-être un mot pour l'émission. Moi Naïb Saro déjà j'apprécie ta façon de faire les choses on a tout na minene côté wana pour na savoir na yo naïbi aux intelligents au ebi solo là aux art de parler donc aux na ba tunyo so émission très kitoko tuki na ngoma ndenge ngana lingela kezala ba question bien émission bien réfléchie je pense ba otala ngona ndako ba sepela makasi na féliciter yo et puis na yesusu na ndako déjà na leka une fois na kutiango impeccable tous avement malili ezali kitoko donc nazo tokate pour so na biminga libanda papi mouchoir. Merci beaucoup Hans Luzolo. Moi je pense que bopé ça Hans confiance dans mon salaire azo sala a copier ko encadrer ba jeune. Je pense que vous allez au moko ya bien. Merci beaucoup na bana tu apporter boza tellement belé mais to autant la binono surtout donc Nicole Témé Nicole Témé na Londres wana Gisèle la bruxelloise et puis en bosanité Claudia Kiungo Claudia Kiungo ici Gazali Bambote Belé na Nana Kusakusa Nana Kusakusa ici Kozali na bosanité Dani Bokombe donc la tsunami Yumo Masolo donc il y a rien à dire tous elle a toujours Karine Poko Karine Poko mutu pa vandi sa Masolo ainsi que beau-frère Nangai Papi Diambwana na Londres beau-frère Nangai Papi Diambwana et puis la grande famille Osaka ne passe bon bazaba na poto ya tongo Patricia Atati Osaka nous Jean-Marc Osaka nous Boibi Masolo il y a rien à dire.
bonjour balobi ezanga Afrique da ba charme na elibino mo pepa kitoko na banda kuna bino balobi mo pepe ya kitoko eye balobi mo pepe ya kitoko eye ya Christelle la Rose botuna nga mo pepe ya nini balobi eza CN News TV CN News TV balobi esika tokozwa ba news na biso ya kitoko na CN News TV esika tokoyeba ba information ya kitoko na CN News TV esika tokomona ba acteur na biso ya théâtre ba actrice na biso ya théâtre balobi ba musicien na biso balobi na CN News TV eponi ekolo te tata te mwana mukete CN News TV balobi site o ezangi ba bêtise babi CN News TV site ya patabaza na bagage CN News TV balobi eza ya mamu Christelle la Rose balobi oya kotala te akomi diembika yo okomi diembika